Edino yoza fin utaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image yo na osenga yo chikote ba. Restez connectés, suivez, nous sommes là pour parler sur la mort de notre pasteur, frère, Patrick Manior. Patrick Manior, du Wanaye, comment c'est le passé. Le Romino va pour participer à la prière, à la côté à Naye, parce que vraiment, on a souci, on a souci, on a être aimé, ça fait toujours mal. Donc, moi, la bien, c'est que l'artiste est tombé, qui donne le pour mieux placé pour aider Bissot moi et Belé Oyo pour ça na évidemment. Mais c'est qu'on était chez vous avez pas ici dans un artiste qui n'aime aller pour artiste complet à qui je dis bonsoir. Oui, bonsoir, directement par Voix de Love. Bonsoir, bazan il y a caméra. Et pourquoi pas beauté image. Donc voilà, et Vive Manteca. Bonsoir à tout le monde, il dit image. Et bonsoir à tout le monde, en tout cas, ça va. Bonsoir. Voilà, ça fait un grand plaisir pour faire ça dans beauté na Chikombungu Loreya. Bi Chikombungu Loreya ya nanga kitambo de nanga kitambo mabele force toujours kitambo bien à dire. Artiste. Vous allez savoir moi. Mais nazo le baka que son âme repose en paix. Pasteur, frère Patrick Manior. Oui, le monsieur a question, puis son nom repose un peu. Oui, en tout cas, Rita Kimanga, merci pour la vraiment question. Patrick Manior, d'abord, on a un mon vieux, donc voilà, on a vécu ensemble. Donc, Naba qui est vraiment très très fort. Notre famille biologique n'a été, mais c'est un vieux. Donc, Bicho Soutokoli ensemble, na quartier. Na ebi biso to bana commune Lemba mais quartier le voulait tendance parce que mon ngai na wonga na quartier na ngati ezana bato belé ba comme na poto ba kamata ki poto ba lata ba commune bana bandal mais moi je suis natif ya le voulu Mbanza Lemba mais commune ya Lemba. Donc voilà, pratiquement c'est mon vieux ya quartier au bato tout ba yebi. C'est ton vieil quartier au Batoubaïbi. Mais les gens se posent des questions. Le monsieur, c'est un homme de Dieu. Quand on dit un homme de Dieu, on dit Ayebi Ntambi. Ou Ayebi Otambo na Bukebi. Ou Ayebi, c'est que Dieu aime et c'est que Dieu aime pas. Vous en avez oublié que Aza Dieu n'a eu un quartier. Vous en avez oublié bien. Pourquoi il se sonne par rapport à Patrick Manior? Aza Kanani, Aza Otambo na Ndengenini. Oui, pratiquement, en tout cas, nous avons en Angola à l'époque. Moi, Kala, nous avons en Angola, donc pratiquement, c'est un vieux que je respecte. Et puis, il faut m'appeler ça un respect, dans une marque, abandonner qu'on peut sans respect, parce qu'il doit avoir besoin de sauter. Abandonner qu'on peut sans respect. Donc, respect est réciproque. Donc, nous avons respecté, et pratiquement, nous n'avons pas respecté en tant qu'artiste. Parce qu'il y a des banda, c'était pas une artiste qui a porté. Il y a des banda Congo, banda Afrique, banda quartier. Donc, après, déroulement, il y a des il y a Afrique du Sud, du temps, après, on s'est retrouvé aux États-Unis, on a comme aux États-Unis, on a bien prendre les maillots bien comme aux États-Unis, est-ce que vous avez le numéro de côté des États-Unis, on a 001. Non, il y a pratiquement, on a bien confirmé la WhatsApp, on a confirmé non, à la États-Unis. C'est dans les États-Unis, une délégation, moi, bateau, moi, deux, les Alakaka. Ouais, nous avons Bangoulou. Côté qui na les Alakaka, continue moi, délégation 8 personnes. Moi, je suis na kati, je suis na kati, nanenge, amemaki, et moi, bateau, ils ont non, voilà. Nous avons que nous, ma famille, Salaka, privé naé, mais si nous, on a 8 personnes, tu as les États-Unis, n'a pas bon, na benga pe la vidéo, moi, les États-Unis, quoi. Bien la vidéo moni pour moi ça parce que 8 personnes ça veut dire bah ça va ngulu c'est trop dire s'il te plaît c'est trop dire mais azaki muto mutu ba collaboration et ben ba coopération mo ko mi mamutu voilà et tant que hier to ben ba gang
bato baza na facilité moko boye ba visa akokota boye abimi boye amemi bato boye. Donc cela veut dire bakendaki nango nati ndenge nga ozoloba teke ya ozoloba atteint que mais on répond à la question na ngate ngo na lobi na boye yoza mwana lemba le défunt qui son nom repose un peu aza pe mwana lemba lobi bien que aza mwana quartier na bino voilà tunyo etamboleli na ye aza kotambola ndenge ni c'est un homme bien. C'est un homme voyou, c'est un azaki ndenge. Non, voyou c'est d'abord il faut que ba pesi ba côté à mabe parce que c'est un vie comme nous. Voilà. Pour nous autres la mabe, il faut que ba que un jour que l'Obama. Parce que on ba bola mon de A jusqu'à Z. Voilà. Mais ça na ba ndeko ba za ba quartier aller ba wala que non. Les messieurs à question, il était comme ça. Non, azaki c'était un homme utile. OK. Na société. Azam Gatanga, a passé dans la école, donc, il azaki bongo. Alors, mon ima comme ça, tu na gamuto, mon profondé au fond du cœur naïe, na quoi, nous. Les défunts Patrick Magnon, mettez sur mon dambo, on serait les messieurs. Voilà, donc, Patrick Magnon, donc, on va bakeno, tu vas dans le Bangola, après, dans le Bangola, il y a moutou, ça va moutamutaro, sur la pays naïe, et puis, il y a la félicite, après la félicite, on a payé pas cascadé avec comme les États-Unis on a comme on a santé et dégradé kuna tant à benga mbamoko qui na zana kati ya États-Unis bon c'est bon na mettre école za qui on a benga oui effectivement à zana kati États-Unis tout le monde pense sur la vie normale non tout le monde sur le projet sur la quartier parce que tout le monde ça et jamais bien nos députés national tout vous avez beaucoup sur tout ça comme la biso il y a même tout ça carte biso tout comme député on va dans la carte y compris la partie tout sur la mais à ma grande surprise tout sur nous on a mal de connaître donc taquer mais il y a même là non comme na kamba pas mettre ricola il y a pas dans les États-Unis on va ba vie na bango donc on na makasité. Bon, sur la partie mon tout ça partie mon rapport. Mais nous sur mais il y a un santé et ça bien été pendant comme les États-Unis. Mais comment partie mon ça n'a été bon. Après un moment pour nous on font na bien pena. Mais nous on eu santé à bien oui, santé effectivement bien été et dégradé dans les États-Unis, santé dégradé. Ah bon après au fond on trouve vérité habitant mon bana comment va santé boye cancer moko betina bona ti nous comme États-Unis kala siko comment santé comme obeto ningi wana ni cancer mais au hôpital bona boye ndiko so mettre ko la zaki wana inza magene ka États-Unis na abi ndiko na ndio sika moyen vraiment on n'a pas il faut que na mboko ya l'état parce que ba traitement et ça cache faut au ça ne système ninga la kaka je crois que na mboka moko bon na ibo mboka États-Unis sur champagne États-Unis batika ke na mboka social pour la social joa sona ye ndi batika kuna bani après kuna pasi to sola kuna pati mano ndeni ya bona bobia kina en même temps à moins santé de gaito ye moko amiko so ba pelle de fonds abenga batu donc ba pelle de fonds pourquoi parce que mon kino ninga comme on c'est un danger pour aller sika na kati yote quand on veut à celle appel de fonds que c'est un danger. Mais moi j'ai regardé des émissions là où le monsieur s'exprimait dans le sens que comme quoi qu'il est mourant mais il était en bonne santé, il était en forme azali pena bonne santé voilà mais azan le bakende na zabwe na biye bike na kokufa la ngai voilà parce que moni dans un état sinon on arrête na kato maloba tout le monde ba traiter ba bazoko ka makambo te alors bango ba pesa ba bike no à cause de l'État, il y a 6 mois pour vivre. On doit sur la carte, 6 mois parce que mais qui va qui se simiter. Va me caber ça, tu vas me caber simbato. Donc tout le monde dit en tout cas ça ne va pas. Donc nous autres, bazo ben ma koto, ça la bodo, il y a zo normal. Tant on a dit et puis aller sika na mboka ba. Tu dépenses wana makamutu wana bien na social bon, on dit l'État dit social ça ramaka ce qu'on a en France. Peut-être ba social nous dit azene ba difficulté mo boye. Bon, il y a un tellement après, ça dit la communauté congolaise. Mais les gens disent que pasteur Patrick Magnon, pardon, Azaki na makambo ya kozwa basi abatu
azali mpe na kotambola moko malamu te wana eza balezondi wana eza balezondi eza ndenge na ye te non eza balezondi parce que na mwasi oyo abunisaki mwana na ye na nzela ya makolo bazali koya ensemble na ye voilà ke abunisaki mwana na ye bapondi mwana na ye il paraît que ye azwaki mwasi wana koya ndeti femme na ye wana ezali balezondi pourquoi parce que nakoki koaffirme eloko ngo na moni te nayebi keno akotaki na makambo bato bavoyage bapoto nayebi yango wana nayebi yango po nyonso wana ye ke azala ba basircuit moko evoyagesaka bato donc moi nazalaki sur place te mais oyo nga nayokaki ke onokota mwana mwasi moko azalaki na mwana epare akufaki na nzela donc bazokota baluka nzela mingi bakoma na poto nini ezala kaka ndenge azomema bango na nzela epare mwana ya mwana mwasi wana akufaki na nzela mais normalement bango destination na bango ezalaki fo kaka poto alors mwana wana azalaki enterré na nzela ntango bakundi akufi te basalisi bakundi apo bacontinue chemin na bango nasi bakoma ye wana mais koaffirme ke bazalaki mwasi na mobali eke pratiquement défunt que ce nom me repose un peu qui a bomi mwana wana là je peux pas confirmer donc barumeur ke nango oui peut-être papa mwana wana asilikaki abimisi barumeur na réseaux sociaux plutôt alobi na bato bamimi na réseaux sociaux mais nga nakoyeba te ke non ezalaki pris na bongo parce que nazalaki te donc eloko nakoba yango wana circuit et puis mwana mwasi wana mpe akotaki mpe États-Unis. Nous avons qu'il y a une femme au Canada qui a n'importe quoi, les ont dit, n'importe quoi parce que c'est elle, quand elle a ma caméra, moi, il y a une source que le message à question que son nom repose un peu, que à ce moment-là, autant de la malamouté. Autant de la naïve, les amis, il y a ma baie, les amis, il y a exemple, il y a mon sel dans un bété, il y a exemple, il y a mon sango, il y a bibliothèque. Bon, moni baisse na réseaux sociaux ya trop bato balingi moni réseaux sociaux comme bato mingi il faut ba sala eloko moko boye et pour baler na réseaux sociaux moni na bango mingi moni ba beauté image ba faire na bango belé ba mbongo na bango belé asaka biloko bo basali mariage na ye asu mbongo na ye belé mais bato le ba ko musu que non faut ba likamo pona makambo emata donc nga pona ngai ina ko loba makambo ya asalaki boye bafingi moto asalaki yango ezali mamu national babengi so mamu international aka na fruit du sud mamu soki mamu national soki mamu luba international soki mamu biloko wana na fruit du sud c'est ça vraiment point ngai na otemi na place wana moi je suis youtubeur nananaki biloko wana pratiquement New York c'est un homme aza bafamille na ye makambo pratiquement na bango sala ba réseaux sociaux famille bango sepela ngo te kosala appel de fonds parce que ba famille na ye aza ndeko ngo maître Yves Lutete aza muta gouvernement baza wana ba Gentili Ngobila azangaki ya mikete baza na lycée Lutete bango sukaka famille ba Jano Binan bazalaki mais pratiquement na suko no mona keno dimension ya maladi na ye aza nango et c'est beaucoup plus aide. Parce que les États-Unis, bah, qui sont où tu as fait où tu as Afrique, je crois que l'Égypte, bah, qui sont ils font beaucoup. Parce que toi, bah, les États-Unis, non, malade, au PSAT, ils ont déjà 6 mois. Il y a 6 mois, ils revivent dans mon kil. Alors, on a contact là, bah, tout cas, maman, tu es dans l'Égypte, je crois, bah, Israël, bah, qui sont qui est mort, 400 €, sur $400, donc, au cas où on est là, yoka. Nado comment na Romani batotango comment abongo pratiquement na komaki yoka bala pe bato communauté ya Champagne sona bengo bien ba ndiko tesi boni misanga na kin makambo nebiti nkongo na bose ko munango soki kin makambo ya page wana bakota makambo ngo basali ba pe de fond na biso se ba pe de fond ba mugi ba ndeko ya biloko pe ko lia ba ndeko ya ba ndeko musu boni misanga na bosa ba kombo lo ya. Mais au parti maintenant, imagine-toi, parti maintenant à Koufi. Parti maintenant à Koufi, moi, na yemoko. Pour la population, bah, il peut vivre parti maintenant. Parti maintenant, on va à 6. Mais le reste, on va à 6. Pour vous donner information
pose on a source ndeko na biso ya mwasi mamuso international félicite tant on sort de mission il faut avoir ba argument précis pour ça que nous tomons les cas oui ça veut dire ça bon pratiquement on a na 6 et ça la moi na moko ya mwasi parce que moi moko mbali aza États-Unis mais na 5 batika le 5 na Afrique alors moi si yé moto peut pas confier ngai na ndeko na biso anissé du tété tant il a couper lundi na 4h du matin mbamoko anissé bengai to sona pratiquement nyango vendredi asinga kina na clinique universitaire na Congo na zone déjà mais il faut après des fois ils avaient posé et c'est na couleur na et c'est na mo belé après na sali ba bloco to bengi kuna dili masuki to se ba nini to sali bloco wana après mbamoko lundi na tongo matin akufi na clinique universitaire peut-être maman na ni lekini anissé le tété auto afudi mta kitaki parce que pour la maladie ya wana noto ni même numéro ya pratiquement no ebe nga ko comment nous avons vu na 4h du matin abé na erreur na bogo yamba na munongo suspect c'est que ça le kuta na bangaki après commune no kinali yamba ezangai anissé le tété na obenga yo parce que bakino c'est que pratiquement no wasali ni akufi parce que to so na yimo ka téléphone propre apa mara ya gina to soli wana tala pratiquement na kufi mais quand nous da kufi pourtant il y a des gens qui sont dans l'hôpital na clinique mais c'est lui na ba demande sur ça qui ba demande ça qui na demande surtout ça ba demande pour ba payer les fonds et tout ça qui nous pour avoir la clinique pour ba payer des fonds mais de toute façon faut éliminer ça rouler capona et monsieur ba go ba information monsieur mais moi si aza moi biso to unité akamati mamoko akomi na araboni mamu international na Afrique du Sud pour ce que non papa na kuta kufi babotoli nga téléphone ya papa bakamati na jeep pour atiraki babotoli yango mais attends Rita tozo ba bantu wala mwana na ya mwasi akemo 23 ans oui aji contact na mamu international kata Afrique du Sud que téléphone ya papa atiki babotoli yango et puis na jeep atiki mais attends Rita kimanga on est des bantu nous sommes mwana o ba tirana ba papa leki na yo papa na o biologique na papa na o propre yona azonsi molimo pa kolonzam o ba tirana ba papa na o biologique lelo bango so ngolo papa leki bango wana bazana mais comment le cas et pour nous tous ba bantu so ni ba bien wana faut dire après enterrement ritatima mais en plein matin même ba kuni papa na yo te si c'est vrai si c'est vrai aux gens souci papa na yo aux gens pratiquement mieux si c'est vrai aux gens souci papa na yo est-ce que vous sent bien matériel même ba kuni papa na yo te même papa na limité ou papa atikile na ba kino papa no na zabo mwana na confiance na yo mais quand pratiquement mieux il était malade toi étant que ta fille aux avis ta fille na hôpital na clinique leki nem ngari kuna au sokola e au ngolo ba bio so ba sadi ba kamu su et kaka yo mona mwasi yo ngono na papa na bio kona donc na mamu soki mamu international na France wana je suis désolé na copier cette information ne montre que non patrimoine nord aki malaton a quitté Afrique aki ko banganga les gens disent ça. À continuer à pour ma santé, mais moi je suis désolé. Ok, la personne en question, il savait qu'il va. Mais c'est un homme qui parle toujours de Dieu. À quel point, avec la communication, Emmanuel Dodi, c'est un pasteur. Avec toujours la communication, mais à ma grande surprise, la santé, ati l'éducation banda ko yanganga nino ki mamu international de l'Afrique du Sud c'est ça qui na moni kino so mutu so ba moyi so kufi na sinema mamu le kala yango wana respect ça passe mamu international na s'adresser na yo na Afrique si bozaki na pratiquement nio si beaucoup tana ki na éviter em so bosola ki na conversation par téléphone na ko yeba mais ba biloko oyo zo ba oyo biloko zo boyo
et ça normalité so on veut que ba baisse ya ba YouTube ya ba nini et puis moi en tant que bengo autant moi en danger moi en tant que bengo apesi yo ba mamu tant moi na bengo apesi yo ba argument ya papa ba botelanga ba bien matériel yo ta que maman ya YouTube on peut ça mon conseil nous on ça voilà calmer on va protéger parce que on va niveau ba on livrer moi mais il veut te mettre il veut te azani monter azana jeep azaba ndaku na ye asaka na gouvernement il veut te mettre il veut te ndekone à lycée le te baza ba faire na ba parce que jeep wana ton téléphone il y a un bien important on va remonter là yo et puis on va poser biloko comme ça kufi nous tokine na kufi donc ça sert à rien et pourtant on va poser biloko comme mais là après actuellement tout on pense à ma cam que non voilà maintenant et puis on ça va y en côté vous avez fini vous avez fini pratiquement nous allons moi c'est il y a malin mais la maman je vois ba botia ba ngwana o ba zo réclamer biloko wana et donc maman côté et moi c'est o ba boti o ba pratiquement bala ba botité on dit que tu vas dire que ça bana biso bana parti man to no bana biso mais baza basi oyo parti ka qualité moi so parti ka bali to yebiye na ko tanga kombote to vanda kimia anobi bazoki to ko bota na parti man yo te mais bana ba so ba na ba télévision baza ba bana biso mais ce n'est pas le moment ya koleka oyo ba makamu ya papa na yo akufi o nana polité o nana ba kundité yengo ba biso ba youtubers na ba youtuber to mwana bonga bengi yo apiso information ni mwana mama protéger mwana banoko protéger bana papa le ba ba saona le bino ba sana besoin ni kambu moko boye ba ko poser papa nani et pas papa na ba. Donc, na rose maman international, ce qui maman international na félicite maman l'information sur vos opés ça pour la vie na internet c'est pas gentil voilà bien que de la relation pratiquement nior bien que maître Yves Ntete le benganaki oui de bon sur le visa parce que peut-être on a vu moi Alix tout le monde a vu ba magamba famille ba opé c'est que si ka ko bisa ba vidéo na réseau tout pour aux familles soni hier abana au ça on kaka ni ya lingeli appel de fonds quand appel de fonds quand appel de fonds famille na yo bazuli na ba ngote on ça c'est normal maman on côté le bagi ça c'est normal il y a une vie à l'X ndi na maison ko vivre vie ne a tout est kufa mais azo hôtel c'est nous qui a de kufa donc azo motiver nous quoi ça me bien OK même ndonso no shai ese ndi no bigi ne kan na zomo gana na ma dingo a démarrer jip arrêter je no binam oh ni je no ko do pati manno kana santé ma be wana voilà clinique je me mais c'est quoi oh non le côté mais non je suis hôpital donc il y a une qui azu aiba teno azu ke na kufa c'est bien que mais azu ko soxonité ma batité que non donc na kufa et bien que ma be o bazoloba mais ce qui m'a fait déjà, c'est Makaka. Azaraki men, Azaraki boy, Azaraki boy, n'a mona qui n'a pas monté. Toyo qui koyoka. Mais, on a servi dans souka nango, à se retirer qui, à tout bel qui a le bail de à se bat non, on a yoki, dans l'hôpital, et pardon, dans l'église, Maputa, Basambe la yé, on a souka, on a yokaki, a béni ba pasteur, après c'est pas bien la maman va tirer ma prière malade na yéwana à ce moment on a besoin d'ambi elle avait toujours c'est pour moi vraiment pour l'histoire c'est vraiment un homme de Dieu avec la foi arabika tout est possible nous sommes sur le téléphone audio na moi que nous pas ça bien mais si vous avez besoin de vidéo nous allons monter à faire la coufa mais il nous ko à ça à jour réfléchir na tikino qui fait coufa mais toujours qui n'a aussi magaka kaka mbongo taka na zolia na basonde par jour 50 €, kulela basonde kuna koto kopana mais ba ndeko pe ba nise lutete na ba mettre Yves lutete ba limba kiete na ba baje ko na baje ko baje carte na biso baje ko bon moko développement au mona oyo
ba jeko moko dex na biso jeko na biso moto ozali biso tout zaki la sima ya patrimoine mabe na moto ko ozala kaka manga moto ozala mabe na ye mais tant moto na kufa et que ake asali ba don na l'église ba maputu ba mama boso me pona nga ba kimso mike na privé na ndenge na ye moko asengi ba bolimi somo mike déjà c'est bon déjà tout ce que les ont dit et ça qui est naé oh asaki de abomaki mwana ba sambe sakamawo ite wita kimanga parce que sambe ite ngo ça vivant qui abomaki boye donc qui veut kuona naza molobe ya quartier naza moto lika moizaye etaki analyste molobe ya quartier na quartier nga lifu internet mandalemba na lobela ka yango na ekoloba parce que asa moyi et ça qui totika nzoto na epema na kimia. Vraiment merci beaucoup à l'artiste Kene Maleko, l'artiste complet. Dès que Toyoki artiste Autokoloba, totika moyi epema na kimia. Qui son nom repose en paix. Rappelle la que nous que n'ayamba que les autres poteaux à éclaircir biso parce que bazala na quartier mon corps en plus bazaro sur la nae pendant que azak na différent tout cela na didi mansour biso nous surtout dans qui manque tout cela on était ensemble voilà vraiment on est pena aïe ça biso pas éclaircir biso un peu ça fait toujours un grand plaisir pour moi artiste mon message ka ya suka bandeko wala na biso parce que on peut tirer message en tout cas ya suka ezali pratiquement donc samedi il y a lobby le toit vendredi samedi to ya eza veille samedi à lobby to samedi prochain samedi à lobby veille mortuelle na ezali na résidence familiale batu nyonso basaona ba janu binam ba mo plus donc côté mo batu nyonso ba honorable bien juillet bango nyonso basaona ba base jeko bomoko bango tu basaona donc ba famille tu basaona ba janu binam basaona ba kibe ba kisa kimbuku so bango nyonso ba michel kimbuku basaona et puis dimanche nde enterrement pour ba ko bise mingi parce que abelaki mingi donc dimanche nde akei na nécropole parce que kundaye dernier des mères na et suki wana donc batu nyonso baye bakeno et matanga na ezaka toujours côté quartier na inikili kuna donc ba dresse boza nango mais awa na poto ser na zaka na Lille batu baza na Lille baye bakeno et so matanga o baza pembe na Lille kuna na neti ba ndika ba vena so mondo baza na lekata Lille biso zo temps ya kuna te ser na ye azali kuna proprement dit bokini wana bo les services de matin na ninga so koto na to sa ninga so na Paris koto na Lille pe matin ezali mais dimanche basali kokunda ya suka c'est tout. Voilà fidèle internaute, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vraiment l'âme de notre pasteur frère Patrick Manior repose en paix. Nous sommes poussière, nous retournerons à poussière. Vraiment merci beaucoup à toi Kene Maleko. Merci à Edine Image Pada Sangwa Congo, Pada Sangwa Bilili. Merci à vous tous où vous soutenez pour tout ça la émission vite fait juste pour passer message oyo. Bandeko bazana ko se poser la question. Bandeko bazako se commis tout cas comme quoi que Monseigneur Nzamba ki no ko bakisi ndenge nini Monseigneur. Mais moi Dadi Moussumona avec Zaba Benanga. Mais comment notre nganga no mumani na nganga mo santia déjà za hospitalisé na clinique mumani ayo nganga ezo ntana munoko na makama nzambe yimo ko ngaba nzambe ko sala kaka mais voilà. Merci beaucoup à Gilles Vamanteka. Merci beaucoup à toi Lixon Kangi, babi Lixon Kangi abeda chou mobala pembe na moni susu Chikombungu Lauréat Chikombungu mabele mame kitambo po ya te force toujours bakolo takale bazi wapi tous toujours ensemble. Vraiment merci beaucoup artiste. One love toujours. Merci. Au revoir. Nouvel horizon au restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Galaxy Mambo, la nouveauté, innovation avec le nouveau plat du poulet pyramide Mambo. Cabri spécial Ntaba Mambo. Le meilleur restaurant africain de la région parisienne. Au numéro 137
de la rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Chez Galaxy Mambo, accueil et service digne de la personnalité humaine. Des Mambo Mambo. Réservation et commande au numéro unique, les 07 53 28 89 07. Restaurant Galaxy Mambo, Yabiso Moko Banamboka. Avec des plats diversifiés, made in chez nous. Colé Sabino, Ezali Mosala ya restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo à Aubervilliers, en pleine région parisienne. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Des Mambo Mambo. Eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye. Ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye moswi oyekokela eva elekaki malamu yango nde esangisaka bato lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya. Solution ezwami epai ya Patrick Malwa Vengi, pompe funèbre Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, pompe funèbre Global Service Val-de-Violne. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malwa Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malwa Vengi, le grand bosseur, le grand baobab.